papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya Amange wa mokosa Kilima Buma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya voka, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamouri Zignon, Soba Misana Kolanda, Irene Masiandoki TV, o Mama Bino et la Cabino, Kakaba, histoire vraie, pour Esther la Bino, Bavoué Makasi, Nabanda Kunabino, partout, Bozali Nengen Alobaka, Nzambalola, Apambola Bino, pour na patience, na fidélité, na confiance. Ndenge Bozelaka, Masolo, Irene Masiandoki, et ça la Kafama, bien Makasi, Yango Tuebisaka Bandekonion, Sobazolanda Biso, partout dans le monde. Bah, oh, nan, nous s'abonner na site, Debo s'abonner, s'abonner au site ya maman bino ba o déjà bo s'abonna bo partageaka et ça la kafama bien makasi parce que biso tobetaka masola solo tobetaka aubergine te to salelaka proverbe 19 et 20 te sunga yo nanga na suite ya vie yango tozo rappeler bandeko nyonso bolandaka Irene Masiandoki TV oza na témoignage oza na lisolo ko hésiter te benga biso tokobeta yango soko lobitanga kombo tokotanga kotanga te biso tokendaka ndengwana. Merci na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na moi so ya mebla vende ndaku na verchache ya kosamba ezate to bosanité kopesa merci na meta la brésilienne na kati ya Birmingham balobi moi ya pembe ya vie na nga Jansi Bolanga tokendaka bongo couple tokose meta la brésilienne boumela na vie na biso Jansi Bolanga merci na Béatrice Lokilo na kati ya Londres ya vie fils Lokilo couple tokose balobi monitrice Béatrice Lokilo umela merci beaucoup na batu nyonso andaka biso partout merci na porte-parole na biso Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na sepelaka mingi kobenga ye Tazi Vita imana ndenge ya Simondo ya papa amesana kobenga ye Kokodia Nzombo depuis Irlande. Voilà, merci beaucoup bandeko nyonso nzambalola apambola bino apambola Fifi Tomo la japonaise maman na Erastine na kati ya Bundesbalobi tantine voisine tokendaka bongo bandeko nyonso o balandaka mama Irene nazo rappeler bandeko bazana posa kutinda mbongo na Angola to ba carton bandeko bazana Irlande bo contacter PDG Guy Boza Mutunga prêtre na kati ya Irlande balobi ba conteneur déjà ezokangama
ezokende déjà Angola bandeko boyebi ke ba diaspora partout boza pona kotinda mbongo na Angola mwa difficulté koma soko bengi gibozam na 10h juste na 10h de atindeli au code bandeko bazwi mbongo na Angola na kimia benga gibozam tunga na kati ya Irlande numéro ezepa inanga Irani Masiendo ki benga nga na kopesa yo ba murene ba murezi nyonso to meka kobeta lisolo mama Irani Nicolas azomwana te mama Irani abungi naza busy kasi photo na tie botande na lo bakanga wana bomo na ngapekati kufelite voilà merci ambiance Irani Masiendo qui kendara boye na lingara bino tellement mingi na lingara to sekaka esala rabiso vraiment bien ba murena ba murezi lisolo meme bino eza lisolo ya biso penza ba congolais te eza lisolo moko eleke pa ya ba Ghanéen mais lokola nzamba sala biso grâce to sala kana bango na musala eza masolo ya kubeta pona kolakisa batuke mikolo to lobela likambo ya culpabilité maladie ya culpabilité eza maladie ya kubela te maladie mabe osala mutu mabe mutu atika yo kaka bongo omela mbonga mutu ya voyage mutu atika yo kaka bongo ndeko nanga anyeti kislombo bakongo babaka batikeli yo basundoleli yo mbongo ndeko nanga eza facilité ba murene ba murese yo na obete eza ndeko moko ya mwasi apesi ngai mamera ni betango pepe sa conseil na communauté lokwa osela ka proverbe 19:20 pe sunga bandeko mususu na suite ya vie eza na ndeko moko ya mobali ya Ghanéen azaki na Allemagne ndeko na Allemagne aza muto nzamba pambolaki ye aza muto a Ghana azalaki vraiment social na bata Ghana mingi soki kutu muta communauté na bango akufi omona ba contacter ye ba kosolane azalaki penza mayela ebe pe koloba allemand bien azalaki pe kosala ba faire na ye akinda Ghana asomba banda kuni atia ba locataire azalaka la moisité akinda kosala business na ye na Ghana somba banda kuna ya tsaka ba locataire nenga banda okende Ghana ekomaki na tamoko boy alingana kina fimo kuna na Ghana abali mwana mwasi wana amemi ye na Allemagne lokola mama ya bana na ye bakomi kovanda ndako moko baboti bana mibale bolanda lisolo très bien tango baboti lokola mobali business nezaka mingi akendaka ne Ghana poso mba ndako kuna na Ghana akendaka Ghana azonga akendaka azamona na kapenza na mbongo selon témoignage ya communauté na bango atikaka mwasi ne atamsake Ghana sali 1 mois 2 mois mona zongi kaka bongo asala ka ba faire emo bakendaka pena mwasi na bana na Ghana kaka ndengwana nzoka ndenge mobala voyage kaminga akenda kosala ba faire mwana mwasi wana oya Ghana lokola azalaki jeune par rapport ya mwana mobala tobeta lisolo azalaki déjà pusana kindambu mwasi abalaki bazalaki na mwa écart azalaki mwa jeune fille yango allez akzorane ba makambo bamakanga ka bateko na banka ba Ghanéen kaka azora bamakanga kotsaka na ndako na absence ya mobali ce que ça na batu kaka ya ekolo na bango pe bavandaka ba ville moko bayebani pe bakoma comprendre que mwana mwasi wana na absence ya mobali ne asalaka mobulu bakoma kufunda basongi pa ya papa wana ndenga kenda Ghana na sima na yo ezalaka mabe mwasi na tambolaka mabe bakoma kufunda sko papa na koma na posa akanga mwasi na ye lokola yo kaka mingi kasalaka mobulu mais lokwa ye moko na mona te azaka na posa kanga eza na cousin ya papa wana a comprenaki ke mwasi ya vie na bango papa to lobela aza vraiment mobulu avandisa papa na asola kinaye abina papa na soki yoke kaka Ghana jour kaka yo kenda kana butu nango mutu musu atikala ko ya kovanda na ndako na yo batu nyonso bayebi kabimaka na mwana mbala ngaza mwa ba miscle boy aza jeune aza penza petit par rapport na yo vie par rapport à âge non pour moi c'est pas zalaki moi si ya mwana mukie ba murena ba murezi bolanda lisolo mama Irani bo partager lenga vidéo bo s'abonner na Irani Masiendo ki TV bo like nazobete bino masolo nzela mama Irani nazoloba oye sengote Maman Irene, papa Nathan cousin na ebisaki bonga mona ekomi sérieux akomaki vraiment na posa ya kokanga mwasi na ye. Muko mususu ebisi mwasi na ke Ghana comme d'habitude ndenga kindaka. Nzokande asombi na etike avion azokende mboka moko en Allemagne Berlin. Mboka na Berlin na bango balobi eza musika na ville bavanda babi na tanga ville na bango te ya mwa musika. Papa na sombi billet avion azokende Berlin kaka na kati ya Allemagne awa. Donc papa na sombi billet avion a mati na kati avion a bengi mwasi na appel vidéo. Moi ça mon pena aspect avion na kati ndenge ezalaka. C'est oui chérie, bientôt awa avion ezo décoller, il faut na kata zala bien na bana, lakisa bana embrasser bana, azui akati alobinga na kei na obenga mnoso na komika kana Ghana. Ba mourir tant papa na kati téléphone akena e Berlin, nzoka somba ki ticket na ya aller retour. Akende ti Berlin vendredi poisonga na e samedi.
asomba itikeni aller retour azwa pe hotel na esta kolala na Berlango. Mwasi tanka mobala ke lokola eza ndenge na ye abengi likangu na ye aya. Likangu na ye ayekaka mokolo mobala kendaka Berlin na tongo na butu nango likangu aye na ndako. Mwasi oyo aza na bana. Balobi bana wana na moment makambo esalamaki ya liboso azalaki na age ya 12 ans na moment makambo esalamaka. Bo comprendre nde na obeteli solo oyo ebeteli Promax na koexplike bino toko se comprendre fo boyokaka masolo bato eza lokola tolobela proverbe 19:20 ekosunga yo nanga na suite ya vie mokili eza na baréalité. Mama Irene, tant papa na kei likangu aye na ndako. Papa na pa komi Berlin, alali ka mokolo moko lobi nango na tongo azu vol na ye ayeti pa na bango azongine na ville na bango. Et comme elle fait 12 heures comme ça, a commis na ndako na ye. Lokola déjà ebeke asali mission azolinga akanga mwasi a prépara ki déjà nyonso. Ye moko ayebiso ka sala ki nini po akota na ndako. Mbala moko mwasi na bana na ndako na likangu na ndako. Papa na fongoli porte akoti. Tanga koti amoni na mutu te na ndako. Ake na chambre akuti sapatu basket ya bana mibali selon lisolo na bilamba ya bana mibali. A comprendre ke mobala na ndaka fongola douche likangu wana azo sokola bana bazo lia na sala manger. Ba mourir na ba mourir c'est bon solo très bien. Basi ya bandumba baza. Baso ba na 100 francs na vie bango ta sa 50 francs pour 100 francs izamu ki ata 200 francs. Na kati ndako libalo zupe likangu ay alali po mobala ke vacances moi na pe ya 12 ans azomona ba mama mi ba respectera bana na bango te ba amite mama be. So ba yebi sera pe bana si papa ekoloba te na comprendre ba mama bongo te. O sala buzo bana miso bana. Mama Irene tant papa na koti afongola douche boye amoni mutana kati ya douche azo sokola mbala moko na mwasi bandi ko swana mwasi o tromper ngai olobaki oke gana mutu pe na douche azoyoka papa na douche abeti porte abi mon frère mutu na douche on dit matabi de toutes les façons toza na 5e niveau soko ofongola fene to komibwaka yo mutu oyeba liwa na yangwana soki ko bima na kati ya douche ngana za na ndako nga de na zongi lo na koyeba o soko zalaka nani wana gane wana kolonda kumtazolo babongo na mwasi na salon guerre koswana likangu na kati ya douche osokola bazaki na ndako ya 5e niveau na likolo mwami bwaka na se ezate na fenêtre asali ba 15 à 20 minutes selon ndenge to ko découvrir vrai lisolo bo comprendre ndenge ni to betilango asali 15 à 20 minutes na toilette monika kazo bimate pokolonda kwa koti a signé afongola porte tanga fongoli porte na douche na bazaka na libende moko na kati ya douche na ba diembedisaka ba manteau na bango na kati ya douche garçon wana alongola libende tant kolonda kamoni azoka ke garçon azo fongola porte kolonda kalinga pusa na amona mbandanga zo soka na douche ande ni baba bambi papa wana libende na mutu histoire vraie makambo nazo beta ba pesi nango pa bagane eleka na 2017 na kati ya Allemagne boko comprendre pourquoi ndeko ya Ghana a pesi mama Irene Masendo ka beta ngo po communauté na bango ezolobelango biso peto kango na lingala bandeko na nzamba sala biso grâce to sala kana bikole belé to koma na ba copine ya bikole belé bakanga biso basuki bayebi ke mama Irene lobara pamba na YouTube bango ba sekaka mama Irene ne ba sabona na site na biso Irene tala lisolo ndenge zokende beta ngo na munoko na bino ekopesa pe conseil yo lokolo pesa ba conseil beta yango to ekobeta babambi papa wana libende na mutu kolonda ku babambi libende pa ya likango ya kolala na zai na douche papa na akuyi so babambela ke libende ngo ndenge nini makila papa a perdre esali bango ko banga bazwi balongoli papa batu bilamba na nzoto mama na bina bane bokota na chambre bana bakota na chambre balongoli papa na kolonda ku bilamba babendi eti na kati ya douche lokwa douche ezali pe mwa mai ndenge papa likanga oti ko sokola balalisi wana likango alati bilamba bimi akimi babengi mwasi abengi police abengi na ambulance police ye mwasi azolela makasi émotion selon les bapesinga lisolo pa ba ndeko ya Ghana babi mwasi kolela makasi police e problème aza ko sokwa na douche akwei babwakile mwa ba mai na nzoto ba longoli tatanga na bilamba
batalie balobi non akufi nanu te balobi bongo bazwi munde tan akuti mwasi azolela ndako eza na bana makila na douche bapusi lo batrike basali lokuta na bango nde babongisaki mayele na bango na likangu to bamutu tatanganya koi babambi libende balongo libende mwasi bongisi a préféré a protéger likangu oyo abambi papa bana na ye libende atika papa ya bana na ye na etawana babongisi maye kobenga nde police na ambulance ntango baye kotala bamoni ke wi papa nga koi na douche selon mwasi ndenge azoloba mwasi azolela mobali nanga patati patata bake na papa na hôpital bakotisaki ekoma asalaki 3 jours na koma papa wana ya Ghana ayaki kokufa aza na vie ya bien na Ghana ba Ghanaians bayokaka lisolongo tatanga kufaki na Allemagne na 2017 tata na zaki social ezaki mutakufi na Ghana ye mutatelemaka ko aider ba Ghanaiens akotaka ba bureau ayebanaki na communauté na bango tata mo ya malamu papa na kufa na 2017 suite asalaki AVC abande kosokwa na douche akoi akufi selo ndenge mwasi abimisela vérité bande ko na Ghana bayoka bongo cousin awa ayoka bongo cousin wana bazaki dana ba problème na ndaku bazaka na ba problème yepe papa ngotanga kende ko sala faire wana kende Berlin ayebisaki pe cousin ete ke makambo yebisinga nga nazo trike mwasi nazo kende Berlin aloba kipete cousin pe ayebite cousin zeloka mwasi bande ko tambola mabe mwasi zai ko sala mobulu peut-être mwana choc wana ko ebisaki makambo asali crise ya AVC cousin ayebite kakendaki Berlin zwaki avion atrikaki mwasi atikala ko ebisa cousin bongo te cousin zo ebisa ka batuke di ya AVC weza po mwasi ande ko sala mobulu poto bande ko ebiseke mwasi na sima sala kindumba peut-être yango asali AVC bimaki tata na sala AVC bande kwa Ghana ya tata na babengaka mwasi wana kotuna santa bana po balingaka mwana ndeko na banga mobali par rapport ya comportement ya papa wana zaki social papa wana zai ko aider batu abandaki même ko aider famille na ye na Ghana esala ke famille na epesa bolingo ya koyebaka suite ya bana na ye boni santé bo comprendre makela bana mo ba oleka na nzela na libanda babengaka mwasi wana pa yebisa bonka ke wi bana baza bien patati patata ekendaka bongo bandeko nanga mwasi wana tika na garçon wana kimakangu bolingo na garçon wana kimakangu bolingo abengisa garçon yaka kasi na ndako garçon esala ke mention ko kasu ko ya na ndako te baroma kutana kaka libanda lokola garçon paza kini mutabuzoba akesu ko bala fille moko ya Ghanaien abali esko mariage fala bala kaka mwasi o baboma mobali na yake ko bala su mwasi mususu bakomi ndako moko eko sala ke mobali wana oya bambaka muninga libende akomi marié atiki sikoyo fille wana o mobali na ye akufa bolanda lisolo très bien tant fille wana atikali garçon wana komi na mwasi na ndako garçon tanga tika mwasi na ndako santé ya garçon wana eningana akoma kobela garçon abambaka mutu libende na ndako ne santé eningana akoma kobela bamuri na bamurezi bolanda garçon wana akoma kobela nde garçon akoma kobela mwana mwasi akolo mobala tika na bana bakabwa na garçon wana akoma ne bitambula tambula atia batatu na nzoto atobola ba madusu azolo akoma ne kobima na bamindele pona copain likango abomaka mobali ne libali kufa likango wana abala mwasi ne atia mwasi na ndako melo koni ezo sala likamba culpabilité tozolobela mikolo yo mobali wana boma mutu garçon na Ghana bandaka ka bala santé eninga na ye akoma kokonda garçon wana akondaka e maladie abelaka emona na ate balma basali ba examen nyonso ya diabète, ya cancer, ya sida, ba maladie nyonso garçon na aza na maladie te mais comment na ebo tout à fait moto a sida a konda garçon aza osa sport azaka na ba muscle ba komba penza moki okondima te mtazaki sportif ba to le vimba po ba bia azaki vraiment garçon moko azaki jeune moko azaki vraiment moi mbinga akomba pena moki soko monye ko bi garçon aza sida konda mais maladie mona na raté cancer te diabète te sida te ba maladie nyonso hépatite ye azana ngote mazokonda kaka bandaka ka bala mwasi atia na ndako garçon ayoka elengi libala te apesi mwasi zemite kokoma mwasi akomi na bakomi ndako mobali santé ningana do bandaka ka bala mobali wana koma kobela mwasi wana zo lokwa libabe abala mobali nozo bala mobali ba après mariage mobala bela santé mobali ningana ba sali nyonso balma baluki maladi ba monité ba koma ko traiter garçon na ba koma ko tâtonner pa balma parce que zo mona mutu azo konda na niveau na zo leka ba diarrhée makile zo diminuer mais maladie azo bela ezo ebana te ba koma ko traiter kaka ndengwana
lokola bagana pe to fonctionnaka après pe ndenge moko na biso babi makambo ekomi spirituel faut koluka komema ngo na ndenge ya kibo nzambe nde bakoma esko kena ba prière bande ko kena garçon malade mwana te bake ko tomber na pasteur moko ya gana ndaye ko tuna le bi mon frère santé nezokende mabebo epona ni malade ezomonana te est-ce que oza likambo moko osala te tamso oyibaki eloka bata mindele obima na mwasi ya mutu oyiba mbongo ya mutu mpo bakambo ezolanda yo boye mpona ni mon frère après mariage na otala ndenge santé koma problème eza nini alobi te nayiba mbongo ya mutu te nayiba mpe eloko pa munde te me nabimaka nde na mwasi ya bato mwasi ya bato obimaka na ye ezaka nini kasi wana obima deja leka me eloko nini esala mpo makambo elanda boye senga nzambe pardon tala vie na yo abi non nabimaka na mwasi ya bato azalaka marie abeti siko lisolo nga nauti kobetela bino ndenge baboma mobali communauté eyeba liwa ya mwana mobali ote depuis 2017 bayebika akufa na AVC siko tango garçon abeli tala kipabilité bandeko nanga pasteur alobi ah bon likambo eza boye mais frère wana kufa biso peto yebi na 2017 asalaka AVC te ote ezalaka nde yo ngai munasaki bandeko nanga eningisi communauté na bango panique ndenga na olobela bango pe kuna bazo lobela ngo papa na kufa na 2017 akufaka na AVC te babi il faut luka ba famille na eti na pays kuna na Ghana osenga pardon mwana mobali wa bandi ko senga batu ba pardon abengi na cousin ya mwana mobali akufa pour asenga e pardon tanga sengi kaka pardon semaine après mwana mobali wana ya Ghana auti kokufa na Allemagne aboma mutu na 2017 bande ko bolanda lisolo akufi na 2023 kaka na mwa otozali nde auti kokufa na juillet otozali bauti kokunda mwana mobali oyo moto abetelinga lisolo azobetela sabi to uti kokunda ye lelo na Allemagne akufi yango Irene na lokola na yebi obetaka masolo betango na communauté na bino te ya batu kipabilité soki osala mutu mabende konanga avant ke ba retour banda mutu wana lelaka pona yo loba vérité famille ya mwana mbali wana elelaka bango balobaki AVC ndeko na bango asala ngo po mwasi azalaka mobula mibali mon papa na bandai koyoka kindumba mwasi yango asalaka AVC nzoka ezala kutu bongo te mbanda mutu aboma papa wana mwana mwasi wana minute omeka soko moni ye akoma kolata bilata lata atia batatu na nzoto atobola madusu atambola kada mindela somba na mbwa omona azomela cigarette amemi mbwa moko apembe na nzoto akoma lokola mutu ningana bana ya tata wana kutu mindele babotola bana mama melaka masanga simbi mulanga vodka na maboko asimbi cigarette mutu afi wana ebeba akoma lokola mutu ya liboma mama ikani biso tolobaka akoma mutu ya liboma craquage banda kufela mobali misusu balobaka mobali akufa pona kindumba na ye yango asala AVC nzoka nde nyonso tolobaka tozaka ka batu tala vérité oyeke bima mutu akufa banda na 2017 mama ikani toyeke yeba vérité liwa ya papa o na 2023 mama irani pesa conseil même na communauté na biso même na communauté na bino ba congolais maladie ya culpabilité za maladie ya kobela te ndeko nazo sunga yo osala ndeko moko mabe komona teke ndeko wana bosana nazo beta sete mikolo na culpabilité obebisa réputation mutu oyiba mutu mbongo omela mutu mbongo voyage apesaka mbongo memelanga mwana na ngai omela mbongo monike yoza ganki yeba ke batu balelaka Irani masendo kalelaka ndongo mela mbongo yabe ya Zakari tulomba mwasi kitoko peta mami la plus belle alelaka ya papa Zakari boni basanga mama Lili Mwimba mwasa papa Oscar batu balelaka yabe ya Zakari tulomba umela ya kati chérie batu balelaka na bakombo na bino omela batu bambongo ndeko na ngai yo mona kobima yanke ya culpabilité avec comme trop tard soigner relation luka kimia na moto nyonso petola maliboso nzambe nazo yebiso muto kolandanga ndeko na nga tribunal nzambe kozala lisumu epola ezalaka te atosala masumu banda kala 10 ans 20 ans lokola nano sengelango pardon te lokola nano kwa na makola yesu masola kisa bizaleli na yo ya mabete ndeko na nga lisumu no ezaka
ezalaka ya sika lisumu enzuluka ezalaka te lisumu akala ezalaka te lisumu epola ezalaka te bamouré na bamourese bopartage lisolo eza lisolo ya pasi makambo eleka na communauté bagane bapesi mama Irene mpona kolakisa basi ya mabala ya kindumba mwasi abomisa mobali bato bayeba te me na minute oyo mwasi akoma osala badepression akoma kobima na bamindele moko salite mwa bavai na gare baomela masanga na bango bana kutu babotola ye mutu abomaka mutu likangu bandaka katiaka mwasi na ndako nzambe alobaki yo koyoka elenge ya mariage te nzambe aza juste mwana mobali wana sante ningana na ndenge ayaki kobimisa secret des semaines après mwana mobali wana touti kokunda ye na mois de juillet na Allemagne bagane bazalaki na terma mama Irene beta lisolo oyo eza lisolo ya pasi eza lisolo ya mawa nzambe apambola bamouré na bamourese nyonso bolandaka mama Irene Masendoki nga international na betaka masolo nyonso ate ya bacamerounais ya bagane ya baivoirien ya bacaverdien bikolo nyonso ya bangolais ya bacongolais ya bacongola Brazzaville ata bata Portugal bozala lisolo bobenga ngai baportugais bopesi nango na portugais na oloba na lingala ya bagane talaka kozwa lisolo na allemand komisa na lingala okotuna ba vibite ba pardon surtout na vibite donc pardon koto ezaki ndeni il faut comprendre ngo bien pour beta eza grâce ba bebete li pro max oh mama abine moi so abeta masolo solo abeta ka aubergine te bande ko nanga to partage ka masolo mama Irene eza ba conseil biso to finga na biso te. Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba. Mère ba benga ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant que biloko vitamine ya bakambu nyonso. Donc nazo ko sonde ko langai o komi kisama ona zika, ona luka mutala melangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère le boko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona bino pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. Tout le monde va traiter par ailleurs à la mipela libala na yobilo que kokite mais ya ça toujours extra. Donc merci Tisha le boko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. Ok yango.